to sepending ba sala ndela o je la ki to mo ko ndenge baby boy no mo itana ma mind ndenge zo ke donc je les baby yo le mitira les baby pena mama yo ya bambulo ebeta beta on eleka ya bambula ba terrasser ba nini dana ndeba ko bwa tina ba fulu wa je le mitira c'est ça la boy evolution in my vein ngoni na mokolo ba surtout tsega ba bonza mboko batala ma mwandela ndenge baninga na moto ba bandi déjà mais ba yo suka banda ba tini mitiko to lelo ebito soki nini yango le try do more and say less only aiming at success all time could have broadcast in exchange made us even stronger could have been left by the wayside but I'm living up my best life victorious glorious stories to be to explain but the truth is marvelous it's obvious tumuna ki compagnie moko na peut-être aussi ba image tumuna ki compagnie moko ya ki modern construction MCC tumuna ki ba banda ki gocha goutron de direction ya Kasavu Bongolo ba ye ba leki kimbangi serti ba suki en médical là et puis va continuer tout 7e ba bimiti na Petit Boulevard non chaîne il y a biso podcast obolinga original pe alila mino ya dega original a fc bino déjà a zongi na chaîne de retour na chaîne mais avec force donc mikolo to sac vert na biso il y a banzela la fois passée to mega collection no bokasa direction presque ça vous to réseau siko to za bongo toujours dans la commune de Kalamu na district ya Funa toza na Yolo Medical. Je crois bien ba ressortissant nyonso ya limité ya Kalamu bana Kinshasa nyonso bana RDC ba yebi rond-point médical oyo Yolo Medical oyo en tout cas ndenge ezalaka na ndenge komi lelo en tout cas il y a pas moyen nzela eza vraiment ya kobeba et sika on a telemi kande na chikolo bakena telemi na rond-point médical so botali bien na sima mukongo nanga ba mituka oyo ezokende utia soki oyo ezokende e poussani na sima mukongo nanga ekobima ti na 7e rue na boulevard Lumumba voilà et puis esika cameraman azobalola caméra kuna ba mituko ezokende pe zoya oyo ezokende kuna ezokende ti na première rue Cohydro Saint-Raphaël voilà et puis ceux qui cameraman nanga zo balola caméra ne kazo balola ba nzela o azoke balisa caméra wana so ba moto wana ezokende kuna na mituka bato bazokende kuna bazokende ti na Prince Kasavubu c'est-à-dire croisement qui mwenza bongolo soka pusani ake ti kobima na Prince Kasavubu voilà et puis de l'autre côté mona wana ezokende wana mutuka wana ezokende bawo ezokende kuna ezokende ti na kapela eke komina ngaba bimiti na rond-point ngaba mutuka ezongi nzela 7e rue mais disons bato bazokende nzela wana nde bazokende bimati na bakomina ngaba kuna bakapela ba rond-point ngaba voilà donc to quitte sur le terrain plutôt raison exacte kaka idéologie totambola na mikolo ya olakisa bino banzela en tout cas tukin banzela eza yakobeba banzela eza malamu te na Kinshasa en tout cas mboka baolela ba chauffeur baolela bino mo yoka bango kala te ba doléance na bango ba pesi biso déjà information moko si vous voyez bien derrière moi ba boaka déjà mabanga ba boaki déjà ba sable mais depuis ba boaka ngo ça fait déjà 2 ou 3 semaines ba yara na bango lisusu te ceux qui mboule beti donc ba degezo salama ba bi mai oyo bozomona o mai oyo ba mai a salité et ça ba mai ya mbula na minito mboule beta sute to chito lexi ko ba une semaine et demie comme ça ba mbula e beta lisusu te mais ba mai etikali e komi solo ba ngungi bat ba oteka biloko roliawa ba ya awa ba mota 3 pinezo kweyawa donc ezo pe ça passe pe ezo pe ça mawande population vraiment elela ba bongisela bango nzela merci beaucoup en tout cas wana siko to avis ya bandeko pour que ba meka pe ko pe ça
Papa Yanzela pe esika o merci. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondi malikolo na nyoso pomo sika to uti nini teto moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause leki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele okela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngai ezala musala ekoko sila peut-être dans une semaine tosangi eloko tete sima eza na mboka na biso zelu nyonso ezali pourquoi bazowumisa musala oyo esali combien d'années po musala esila Ba année. Depuis et baby. Wow. Vraiment, bateau en difficulté côté au nyonso. Okay. Mais ils ont bien dans malade pour chaque fois qu'ils ont respiré solo, malade ils ont. Okay. Alors, tu continues à la passe ou comment? Tu es habité, tu es en bango, ba ozal dikolo, ba lukandenge ni nyabo c'est la biche sika we penza. Vraiment tu l'aimes bien ngo. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup papa. On a continuer toujours qu'on soit à vie à Bandeko. Papa le bien en tout cas babong c'est le espace et si ka o za la malamu mingi. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment on est? Mon nom est Germain Mohamed. Papa Germain Mohamed. Papa mais comme que on la commentaire par rapport à makamo papa Ocholoba pour nanzila na bino o pour na yolo médical na bino o parce que yolo médical e kenda sa yolo médical ba gel business bisoto yebaka ya kitoko mingi yolo médical ya hôpital ya yolo médical o bisoto yebaka tala ezaki na ngambo na kuna gel business ezaki kuna Jordan me ko bel biso Cameron gel business ezaki kuna donc biso tonto yana gel B en tout cas yolo médical ezaki vraiment kitoko makasi mais lelo komona ngondenge komi na ebito mekano ko sala mo commentaire muke pona nzela o biso to sepende ba sala nzela o lelo zela kitoko moko siko ndenge baby boy donc mo itala ba mai ndenge zokeni donc zele baby yolo médical le baby pena mama yo ya mbambulo ebeta wana eleka ya bambula ba terrasse ba nini tana ndeba ko mboka tina ba fulu awa na yolo médical ese zala boy zala boy te merci na yango nini yango ko loba surtout seka ba konza mboka basala makamwanzela ndenge baninga na muntu babandi déjà mais bayo suka banda batelemisi boy toyi lelo toyebite soki nini yango ezoleka. Ok, merci beaucoup bandeko balobi en tout cas ba déclarer quand nzela na bango et bonga nzela na bango ezala bien parce que yolo médical penza eza ya kokufa makasi. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment nani? Ngai Pascal Mpolo. Papa Pascal Mpolo o me kam ki ko sala moi commentaire par rapport à yolo médical ndenge komi banzela ba biso daki ba ko boka zelo na mabanga depuis baya ka lisusu te to ebite ni nango ko loba sur ça. Ok, merci beaucoup maman journaliste. Eza vraiment mawatro na bakonzi na biso bazo simba mboka na biso. Baza na souci na population te, baza pe na souci na bango moko te. Parce que babalo bango pe balekaka. Balekaka na babalo oyo bo. Na ebite ndenge loko ni bazo mona. Vraiment nazo prier beaucoup bazala na makanisa ya malamu. Molimo ango po baye bakokanisa mboka na biso surtout plus précisément na quartier na biso wa yolo médical Carrefour nyonso eza vraiment ya kozinda ya kobeba nzamba toucher mitema ya bango bongo basala en sorte ba boaka sa balabala. Merci beaucoup papa, merci beaucoup wana tozo ko bakaka tozo continuer da kinzela penza eza ya kokufa tozo ko babozo kabine mo ba réaction batu et puis ba poser imiter ma batu donc eza pesa mawa ana yolo médical babi il y a pas moyen donc ça va pas tozo joka ba réaction batu bozo déclarer bazo le la kenze ma trop quoi. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment nani? Bon comme nanga Arnold Selepe. Papa annonce o meka muki ko sala commentaire par rapport à bande konde bazolo ba pona nzela oyo ndenge komi. Maman tout d'abord ils a passé pour mboka na biso. Biso toza ba habitant ya Kalamu awa hein. Rond-point yolo médical ezalaka boete ezalaka na paysage moko kitoko mais banda ekufa ça fait bon nakoli ba plus ou moins
ba 4 ans yango ba 4 ans yango ebongaka te mais bakondi balekaka d'état santé awa bakipa yango te tomonaki compagnie moko na peut-être sobosi ba image tomonaki compagnie moko eyaki ya Modern Construction MCC tomonaki babandaki kotia goudron de direction ya Kasavu Bongolo baye baleki kimbangi certi basuki rond-point médical et puis ba continuer ki tout 7e babimiti na Petit Boulevard mais parti onde babaki ba utango béton mais banda balobaki béton lelo déjà 3e semaine to kene 1 mois comprenant batou ndenge tozo kaka ba rimer na masolo babandaki déjà pas na bango ba travailler. Dernièrement, samedi passé, gouverneur Ayakia, Daniel Boumaki, Ayakia a visité Misala, Toyambi, mais départ, il a comme longue date. N'habite pas connu. Ayaka Tali, Tali, Azu a tiré Bambongo, Batu Barankin, Elon Babundi, Ligola tiré Bambo, Bambo, Bunda, mais bien la population publique va nous faire la montée. Ayakia va visiter, oh non, on va voir, on va arranger. Tia Kenda, un mois, et l'eau que ça vraiment to lobaka ka na ba obazali kolona na biso bakonzi bakipe na yolo médicateur makamba soni mboka ndeti Kongo tozangi nini eloko ezate mama mais bo kipango te vomi baki na osala makambo ko inutilement okuto eza intérêt ya population te vraiment to senga na bakonzi biso ya mboka batala nzela oyo basala bena vite plus possible pour nzela oyo et bon vraiment ma joie autant parce que eza malamu pour la population embouteillage kozala te que ça la vraiment bien on a zaki na pour ça vraiment na lobangwana. OK, merci beaucoup papa, merci beaucoup. En tout cas bino bozo yo ka réaction population. En tout cas population ils ont réagir baza vraiment na mawa, baza vraiment na pasi nzela na bango yolo médical na bango ezaki kitoko mingi koleka mais kotala yolo médical ndenge ekomi mabe mingi mituko ezodinda ezokota ba mai donc ezo sala malamu mingi te bana moto bazo kweya donc eza pasi pesa mawa ba mituka bato ezo kufa donc mingi olobe ça tene to bana ya biso podcast neto lobakawa donc miso ezo mona matoi ezo yoka boye penza papa moko otolo bato zana sima tozana zelo to ana mabanga na mboka na biso ka libanda mboka te na mboka na biso mais boye penza eza kitoko mingi te ya kitoko mingi te donc voilà matro est-ce que makambo esala mais est-ce que eza bien na kati ya ville mobimba pena tala makambo ezo sala bato bazo kweya bato bazo bukana eza bien te yango na tozolobela gouvernement batala likambo oyo tonyoka mamakasi na kati ya ville ya Kisasa makambo aboye esala soni. En tout cas ça passe pesa mawa wana nde ba motard en tout cas bazo déclarer en tout cas passe mingi bato bazo kweya bato bazo bukana en tout cas ezo sala bien te mingi ezo sala bien te. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Christian maman. Papa Christian to moni ozo leka mena kokoso mais kana on sa moi commentaire mukie. Bon commentaire na lobakaka tant bosa musala na nzela ya bongolo et bonga bosali bosilisi bino bosali botiki boyi c'est pas bien c'est ce qu'on moule beti banzela monsieur ça manezo liama o bosala giteko pe bapeka we bebi pe mba moko o mo teza bien te mboka o eloko mo mboka o suivi ezate bakosa musala emo bonga bakonza likolo ya bango bala ndila musala o basali so bosali ka namba inauguré monani ke abasalaki o bo tiketi kali peka bongo bebi peka bongo yango na ngalo bangwana. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je crois que bien mon besoin comme réaction, il y a ba motard, ba réaction, il y a population, ba réaction, il y a bandeko. En tout cas, ils ont fait ça passe mingi koleka. En tout cas, ba sengi na ba konzambo kabaya, ba otali na ba on peut na situation oh. Ba on déclarer que ba ko boire mabanga, ba ko boire zélo, mais jusqu'à maintenant rien ne marche. Et le réseau marché et ça na ngote coûte comme ils ont lié à boire ba poubelle. Et comme il lié à boire ba foulou. Donc en tout cas ils ont fait ça passi, ils ont fait ça mawa mingi. Ozomona. Mon commentaire papa si on prend ndila na bino. Bonsoir maman. Boye penza boye to tambola ndeni. Kinshasa on penza rond-point yolo médical. To remonta mo la bande moko et comment créer embouteillage ba désordre. To mboka ngo penza to votaki bino po sala nini.
ata bino moko tovota bino bosala nini bobongisela biso esika na minga koloba te bazwela biso solution totambola l'aise mituka eumela bamoto eumela boye kosoma moto asika mutuka sika eumela te mabulu bamai mabanga na se tokotambola ndenge nini babongisela biso ka nzela. Merci beaucoup Ndokabi. Alors ba mingi te ba bongisa ba ka nzela parce que boye penza ezo sunga te ezo sala malamu mingi te eza pasi pe eza mawa donc il m'a trop quoi population ezolela ba motard bazolela donc mawa trop mingi olobeza te ba 5 ans na gouvernement etia maboko esika o balobi batu bayaki ko sopa zelwa na batu bayaki ko tia mabanga a bazozela nini po baya ko entamer musala eza na kaka arrêter boye lo mo salamité mabulu ba mai ba fulu donc nyonso ya mabe nyonso ya salité en tout cas ezosunga te makasi matoye yoki miso emoni linga kolobeza te tembeza te moi misale monani linga kolobeza te uti musika esasa tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli masiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika tomutini te tomoni na nyonso tosali mekoni forever pray from God my blessing bawedi wabiki kozeleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always fight for the life I'm living the coming is like a watch in a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai iwaya sondima mpe mponga nazwa bomo ya se kolekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisanga na ngolili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso bona ntina nanga ya motuya yo opesanga okili nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otembeza te moi misale monani linga kolobeza te outi mosika esasa tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otembeza te moi misale monani papa kombona monanga Asel papa seno meka moke kaka parce que vous êtes na ba client ko sa commentaire pona nzela na bino wa yolo medical ndenge baby. Mais Zela, bon, souci na biso ezaka nzela ici là. Parce que biso to sepeli ndenge babandaki travaux ya nzela. To monaki visiblement ndenge ba autorité bakitaki sur terrain. Gouverneur emoko ayaki. To monaki to sepeli ke awande autorité akiti sur terrain. Solution solution izwami. Mais to moni quelques jours après donc était les minango. Bon, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Mbongo ezate toyebité. Jusque là, makamazele était les minango makamboyo avancé. Alors vraiment ça passe parce que continuité ezate. Ok, merci beaucoup. En tout cas, on continue. Donc, on est toujours qu'on soit ma vie à Batou. Bonjour, papa. Bonjour. Papa, comment on est? Papa, monsieur, on met comme qui reçoit mon commentaire par rapport à Yandela Nabino Opo. Vous avez fallu continuer. Mais moi, vous connaissez ça. Vous avez des difficultés dans Kokoso et vraiment dingue. La gravité, tout la candidate est bon. Ne tourne comme ma bouille. Uzomona moto to so ba moto ya sikon me obe betata si moto moto ekufi na ba yin to bonga to se plaka ndila ke bonga ah OK no kwa lobi ndele bonga kaka moi commentaire na par rapport à makambo no kwa lobi oui na sepeli kaka ndele bonga mais maman merci ndongo pesinga miko pona loba vraiment na biso na jana rompwenga ba ngai so na uti musana na kitambo retour na ngaboye vraiment ba policier ba komo kanga bikanga kanga na inosa batu ba komo kanga bikanga kanga pona nini boye pona nini mboke tamboka na biso to tambola te to okende wapi mboke tamboka na biso tala ba kanga na to za salaire nanga ba kanga ina salaire nanga na poche nyoso tu ba botoli yango ba zwango na zo anda ko ka boye musalo na sali eza mutala ya benevolent
vraiment bapolisier na commune na biso ya rond-point ngaba na ngambo ya makala bazokanga mabe na bainosa bato na bainosa bato vraiment na biso boye nini vraiment. Ok, siko nzela oyaka po ke rond-point ngaba yango oka non? Yango kaka nzela na leka. Totala non ndenge ekomi okoloba nini? Vraiment bakonza mboka na biso bakonza mboka batalela biso nzela batalela biso nzela nzela eza te nzela eza obeba tozo souffrir makasi nzela eza obeba batalela biso nzela. Mandoka lobi batela bango nzela eza ya kobeba makasi boyoki abwaki mwa mbela moko na kote na bango ya rond-point ngaba ya makala kuna toza vraiment wana te toza vraiment na makambo ya banzela tokokoma kuna so nzambe apesi sala biso ngolu tokokoma kuna. Bonjour papa. On dit tous le monsieur déjà. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour. Ok papa na habité so ko sa mo par rapport à nzela na bino oyo ndeza ko beba ya yolo médical parce que tout le monde ba moto mine zo umela sute bozo le kana pasi na kokoso na habité nino ko loba vraiment pour nzela o. Te vraiment na sepeli na ndenge babani nzela o vraiment to bana ko nyoko makasi na nzela bongolo zo ko sambo nzela moko mbongo makasi. Mais ba chef ra bango na biso babana ko bwa kisanzela o. Mais na sepeli nenye ba bari dia misala vraiment na par rapport na ndenge bato basali boso couche ezalaki muke mais o basali mbalo vraiment na moni pa couche ya goudron eza pa volume bien mais pour na bongolo ti yolo médical entrée o na surface ya kanini ya station normale mais qu'est-ce que rond-point wana ndezo bo mabiso rond-point na vraiment na grand musala basala vraiment sérieusement pour permettre biso to le aller 7e bongolo. Merci. Jusqu'à maintenant, vous avez sous 7e T. Donc, comment vous avez 7e T, vous passe 7e T là, aussi bongolo 7e 1000 francs. Mais 7e bon, vous avez 1500, 2000. Bon, vous avez bien T. À cause qu'il y a rond-point haut. Vous avez rond-point haut. Si vous avez rond-point haut, vous avez 1000 francs à l'aise. Ok, merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour. Papa, comment on est? Dieu merci. Papa, Dieu merci. Moi, commentaire, je suis dans ma campagne de Kaucholoba. Pour na yolo médical au rond-point on est comme lelo toyeba ngo zaka kitoko mais modèle ngo comme lelo puis musala ngo ezo sala matin déjà ba temps ebele na bité ni okoloba on la roba ki sa pona rond-point awa bon pona ngai ba dimne na rond-point oyo eleki munene makasi ba dimna ngo en plus banzela na biso o biso to kina biso ba wewa omi ko kata kata mo osuki otala oleka moto ebeba pesi bon makasi baza courage on la biso banzela nyonso to eza na province de Kisasa oya olobanga yango. OK, merci beaucoup de Kalobian. Ba bonani. Papa moi commentaire mo keka ko na nzela oyo. Ko na nzela oyo to lembi na biso. So ba sala ta batika. Tonyo kama pona nzela oyo. Moto bongo mate tande tibo. OK, neti boy embouteillage salami pona libulu. So libulu ezali na ngote me makambo nyonso ezati. Ne kwa lobi pona libulu nde mo embouteillage oyo et salami so libulu wana ezate embouteillage ope et ozalate. Donc doléance tout et ka ndenge moko. Bonjour papa. Bonjour. Papa comment on est? Innocent. Papa innocent. Ayi pour nous on est innocent makambo so. Mais na makambo nzela on a ndimite ko zala innocent. Faut ça cas dedans parce que ça vraiment moi na mboka aux appels motard donc mais quand on repèse la pour nzela na yolo médical. Ah nzela oyo to yebela ngo boyete. Tala ba mai ndeza boye tala photo. Mais basali partout mususu batiki na ebité bato makambo basala boye kwani. Nzela oyo ya kobongisaka mbamo bazela ba pesa mbongo après bazwa ba kendo lesa bana na bango. Nzela boye ba poto tala. Robula boye to mo matisa ba prix ya moto parce que nzela baby. Boye ngana kutu na sepla boye te. Nzela oyo zala bien. To bando le ka. Abi depuis ba boaka mabanga ba dini ba ya raté. Ba biloko onde ba boaki boye batiki bakei. Oh, yo moni ba bazuka mbongo ba boaki ka bakei. Ba konzi ba mona te. Ba bukumesa ya koto o bo voter biso mais ba bukumesa ba sala loko te. Tala nde tozo nyokwama to komo baluka boye donc nzela ko yeleza te. Pona ko kende victoire, pona ko bongolo, il faut to kende victoire après to bim mais to bando bimela boye. Et wo eza propriétaire. C'est beaucoup que ça peut pas vexement. Biso mongu te zate. Et aux andeni kabiwana yosila nanu to ke victoire après to baluka boye. Nzela wo to bando ke normal boye. Ça normal te. Nazoloba na bato amité en malamu na président de la République alandela makambo nzela oyo so bapesa ki mbongo balandela makambo oyo to makambo eza bien te balandela nanu bobongisa nanu nzela oyo bien
nzela nyonso ekufi nzela ekufi. Ok, moi nzela bobongisa nzela botalela baposi na bino te toza bakongole bobongisa nzela tane topotapota bamoto ezokufa biso contraire bato baoluka bamome moto ezokufa nde nzela eza te na basi na bandako na bana tofutela ndako mpe prix likolo bandeko bana posaka nzela ebonga babi nzela kaka babongisa donc matro. Bonjour. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo Rigen. Pardon? Rigen. Papa Rigen to monyo pe mota o meka mki loba mo ko sola pona nzela na bino o yono médical na bino ezaki malamu bono le ka bien mais lelo bokomo le kana koko so bozo kweya ba moto so beba bino na biteni no ko loba. Pona nzelo yo bona ebite so mboko to la mikonzi ba mikonzi bazala te. Bon yo so amona ba mi ibiga ba iba ba iba la ba kena bango. Parce que moto a souci à battre le peuple. Ba moto belé les aboé, chaque moto ils sont ba quittance 500. Si vous mettez moi le roi 15 000. Mettez sur machine combien de motos les a mboko na kin. Ba moto c'est belé, si vous yebisanga na moi ba kocha combien de millions. Dans une année combien de millions de kota mais mbongo nzele bon sanzela. Bambongo osala banini bakitasi ya nini donc bambongo wana surtout babongisa onzela te ya bambongo na bango batiana ba poche bakende bakikole banini azuma petit moi 14 ans 16 ans alembulake libandi apesaki balare wana tandis que biso kotoyo to souffrir banzela banini donc eza passe bato mo bandumba babaltaza pe miyibi okopon donc bango nzamba sunga bango babima libanda mboka ti bamona mboka bapaya ndenge nini batonga banini banzela mais so bayebo aboni mboka na biso donc mboka na biso soza ne grandi na kini awa omona kini ya bien mais so bima muke libanda tango oya omona ke noto zane na kati ya poubelle okopona. Mais tu as vu que Kin est à Kin la belle. Dans le lieu comme Kin la poubelle. Voilà que tu m'as dit que tu as dit que Rwanda bazoyi ba minere na biso ba bon samboka na bango. Mais biso ba minere na biso au lieu ba bon samboka na biso bango moko bazozo ba yibi ba tina ba poche na bango. Alors bino to luka bino na toche bozila kala te. OK, merci beaucoup wana zaki ba motard nde ba ba meka ko loba donc papa. Bonsoir maman. Comment on papa? Jonathan Kabea. Papa Jonathan Kabea. Mon commentaire mouké, n'habite ce côté dans ma lobo pour n'endirer na yolo médical parce que en tout cas moi je crois que vous souffrir ne ba ninga ba to loba. N'habite na part no ko loba ni tam sur souffrir na hote pour n'endirer. Mais bon on zelango banda bo banda makambo ngo mais na moi na pe mo discuter lo kata mo malunga ezate. Zele za obeba makasi tokoma kota basasi ni banini aitango kota sansi ni konsu police amoni wakangi yo yango siko so police amoni ngakanginga yango siko na lobela ngo pour lancer la fois ici là mais à part ça mais mboko na biso eza bien te biso moko toko sapenza mbongo pas l'état mais bazokanga biso mingi pa ba policier ba policier bafuta bango be bafuta bango te oka yango est-ce que mo balanga ndene ya suka ne yango na luba. OK, merci beaucoup de Kalobi. En tout cas basela bango kanzela après si mo adolescence na mo plot na ko se pende bona na bango bazo sala. Merci beaucoup on to continuer to kepe na moi elwana to meka pe muke ko zwa avis ya bandeko. Merci. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Comment nani papa? Comment nanga Didier? Papa Didier to monyo pe motard na yolo médical awa. Na bito meka mo muke ko lobela pona nzela na bino oyo parce que comme on a déjà boza malamu mingi te. Alors na ebite yo so zwande ozo mona onde nini biso so la onde nini soit nino ko loba. Bon wana ko loba keno nzela lo wa ya yolo médical a na rond précisément na rond pas yolo médical. Les nzela moko za très important. Et mabatu na marché à Gambela pour ngabi Gambela to yebi batu ba ya mingi wana. Maintenant, tu as constaté que nous avons mis ça les deux salles à l'eau, la balingité. D'ailleurs, baby, ça fait longtemps. 4 ans, 5 ans déjà, nous avons bébé. Et baby, situation, nous avons moins mis tout les gens. Maintenant, nous avons mis ça, c'est comme si nous avons bon de la gouvernement, nous avons bon de la poisson à la misala. Donc, c'est les gens en mauvaise qualité. Et
et umeli po basala musala nzela o ba ça pété je crois que kati nzela misala ça m'a souté ndeyo mozo mona donc situation est difficile pour ba mituke les kaka au niveau ya rond-point médical. Merci beaucoup papa. Amérique peut hôtel il situation est difficile. Bonsoir. Bonsoir maman. Papa moi commentaire muké pour Nandela na bino oyo. Pardon? Moi commentaire muké pour Nandela yolo médical. Ah mais Nandela bena banda batikanga boy. Basala ngote bakipa ngote ndabo to lembi bena tane to tata fa to kumba. Donc comment dévouer bena banda batikaki. Donc mokonza mboka benda zo benda makambo e mo charge ya hôtel banda benda bakimati lelo. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ndekabi message naé et commandé donc voilà pour Nandela. Bonsoir papa. Bonjour. Papa comment on est? Pascal. Papa Pascal mais kapé moi muké ko sa commentaire pour besoin na pasi Nandela na bina yolo médical les ko beba makasi na bité avina yo eza nini pour Nandela oyo. Il faut avoir bon 17. Vraiment bon ça peut tout monde na pasi. On a un embouteillage il faut avoir bon ça ne bébé. Ok, il faut pas bon parce que bazomona passe en tout cas ils a passé pesa mawa naza suku ne le rolo batela non sanga même maloba parce que batu nyonso le la moto moko ba loba kaka likambu moko donc c'est-à-dire nzela ba bongisa bango depuis ba ya ba boka zelo ba boka mabanga batika na bango kaka nzela ngo modèle oyo donc babi ezopesa pasi pe ezopesa mawa voilà donc nzela moko baby makasi il n'y a pas moyen donc mingi on le beaucoup des até pour mis na biso ezo mona matoyi na biso ezo yoka merci matoyi yoki miso emoni linga kolobe zate otembeza temwe misale monani linga kolobe zate uti musika esense tokomi linga kolobe zate ya kolobe zate linga kolobe zate ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeki mesiko yo tetango na biso neti awa penza esiko tokomi a eza nzela oyo mituko ezouta rond-point ngaba mituko ezouta kapela komini ya ngaba mpo bakende baponga bi bakende ba Saint Raf bayelaka nzela oyo uswati kozongela bazongelaka nzela oyo me tomona prince etikali kaka na ngambu wana moko kaka donc ina sens totikali kaka na sens moko donc sens oyo eza ya kokufa oyo mituka soki ewuti ba Saint Raf boye mituka ewuti balimete boye oyo ezokende ba rond-point ngaba eyelaka toujours par yolo médical mais tomona awa bamoto ekoya esuki ka awa mituka ekoya esuki awa alors il y a pas moyen nzela vraiment eza ya kokufa batie babiloko awa batono oyo mutuka eomata te moto eomata te sikoyo principe eza mukie na ngambu wana mituko ezowuta na oyo ezozonga kaka na ngambu moko yango nde ezocreye bambouteillage koleka baoyo baosala violence bazokita mituka ezowumela te bana moto moto akopesa contrat na moto mais omona contrat mikosileli te moto ebebi donc ezosala kitoko mingi te ezosala pasi mpe ezosala mawa yango tozokoba toujours na kozwa avis ya bandeko bameka moke koexplike mpona esika na bango oyo yolo médical oyo toyebaka ya bien yolo médical ekenda sango yolo médical ya bagel be business ebeba donc bandeko baosouffrir mosala baosala pene na bamwa ya salite en tout cas ezopesa malamu mingi te vraiment. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Papa kombo nani? Kombo nanga Adolphe. Papa Adolphe tomonyo mpe na yolo médical awa nayebi te omeka mo moke kopesela mpona nzela oyo ndenge ekomi yolo médical oyo biso toyeba ya bagel b ya bahôpital ya bayolo médical toyoka na masolo tomona na misu ndenge ezalaka kitoko très bien embelli mais lelo tokomona yolo médical ekufa ebeba nayebi te nini yango kooloba. Bon ezopesa biso vraiment na mpona mboka na biso banzela ezobeba soya banzela eza biso na nzela bataxe tozofuta mais babongisa banzela ezobonga te yango nde ezokoma batarification ezochange komata mutu na mutu na tarification na ye yango nde ezopesa biso pasi bakonzi ya mboka bazwa susi ya mboka na biso. Ok papa lobi bakonzi ya mboka bazwa susi ya mboka na bango. Bonsoir papa. Bonsoir. Kombo nani? Bilo wanga asala te. Ndeko abika bonsoir à répondre hein? Bonsoir mais biloko wana ye asala nete parce que bato ba comment na ba cassé parfois le bas des gens bala mingi mais ba mona rien ne marche
toloba tozwa solution te siko toloba lisusu batiki na bango banda bakosa biso babongisa nzela ebonga te siko toloba ti tolemba kaka bango baliaka biso tonyokwamaka siko solution ni tolobaka lisusu des fois ils ont énervé pe batou ndeka bomoni ki avec ya loba te mais a fait un lobby car po talara mabele na ye mboka na ye azana droit tambula bien rouler bien mais pas si donc na ebité ndeko soki mo commentaire ezali bon nga poso nga ke ba bongisa ne awa depuis ka baya ba salima parti muke oyo bakei mai so etoni ba vide mai esili ba salati balu ba o gouvernement pesi mbongo te ba na nyongo ko na maya basala ezate so to tela bango ka basala to te etali biso te siko ato mona mbule tete mikolo na bite bino mboza ne siko mekana ko pesela so mbule beti ya makasi a ezala ndeni so mbule beti a mo ko le ezate mutu ko ile gate moto pe ile gate d'ailleurs médical comment odinda dinda et comment dinda nango a mai plein poto ko goyate. Matro, et ça pendant bonsoir papa. Bonsoir. Papa comment nani? Comment nanga Salamo? Papa Salamo et mécano ko sama commentaire pour na yolo médical na bino oyo. Yolo médical musalezo salama bango bazoloba gouvernement perception mongote. Kasi ba d'abord tout na bango pourquoi babi que gouvernement pesi bango lo. Bango balobi ba banda musala lendi o. Lelo ba bandite kasi yango to lo batie ba ende ba sala musala bien. So gouvernement pesi bango mbongo te ka bango nde ba yebisi biso ba sala musala lendi musala na bango ba sala bien parce que ebitie ezanini e kale ka boye. OK en tout cas ils a pas pesa mawa donc commentaire esili nango parce que na ebité na lo basu nini nyonso lokola mutu moko batu tout lokola mutu moko donc bango nyonso bazakara kolela nzela na bango esika na bango ezaki malamu yolo médical ekomi boye donc ma trop ba moteur ba onyoka ba souffrir ba moteur zo beba bango pamba donc na yebité to ko lo bani place wana. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Papa kombo nani? Josué le guerrier Muchimuni. Josué le guerrier. Mais qui guerrier ngo est-ce que ça ka vraiment na nzela modèle o? Bo to ko sala ndenge nini maman? Mboka ngo bango moko bazo bongisa te. Siko to kanga bango na makasi bango moko bazana komona balika pe awo. Siko to sande. Qui guerrier sili nango po nzela modèle pe nata yo moko. Donc to sambela ka pona bango za mapesa bango makasi. Apia bango makanisha malamu. Po mboka eza biso. Muto ya bongisela biso mboka azate so biso moko to bongisite. Zamba simba mitema na bango baya. To souffrir makasi to so embouteillage ezawa. Donc oko stadi tra essence a pona komba ka 7e mairie. To souffrir makasi. Merci beaucoup. Ndeko le guerrier abiki guerrier ne awezo sila parce que nzela vraiment eza mabe makasi koleka. Kuna to moni batie ba tono kuna parce que nzela ezate. A to moni batie ba mabanga, ba kale ba mabanga awa donc tozo baluka pena rond point ya yolo médical bon mona pena ndenge ezali donc tina kutu te. Donc nzela vraiment eza mabe. Neti abwe mituko eza na se. Peut-être jipe ko kitabe ko mata. Mutuko eza na se eza ko boma mituka batu donc matro mais siko le gars ba chauffeur ba na posaka ya mwambwengi wana ba sala ka ba ko forcer yango moni ba mituka zo kufa pamba na mboka oyo OK na ba garage we plein na ba mituka kufa à cause ya banzela eza malamu te kala ba mituka za ko beba vraiment pamba te mais lelo to mona mituka komi ko beba pamba en tout cas esa malamu te ba fulu esika babwaki mabanga musala esika babwaki ba kaesa musala mais to moni de l'autre côté bato bazoso ba fulu ezo na bandaku bazo ya kokitisa ngo kaka awa donc il m'a trop kino to eba kin la belle lelo koma nango kin la poubelle donc eza pasi pesa mawa rond-point obiso to yeba ka rond-point médical lelo komi boye en tout cas ezo pesa pasi mais ceux qui rond-point oyo ezongi ndenge ezalaki ata koleka ndenge ezalaki ekosala bien makasi koleka eza fierté mboka na biso donc il m'a trop. Bonsoir papa. Bonsoir. Papa kombo nani? Nga kombo nanga Monsieur Makiese Kiangani. Monsieur Makiese Kiangani. Autrement dit Génie Kofla ou bien Savant Kofla.
eleke belé pardon papa moi mukie commentaire pour na yolo médical toyeba yolo médical ezaka kitoko mais le tomoni yolo médical est koufi et komi boye et puis eza abandonné c'est comme si na ebite nino ko loba na ebite maman na ebite préciser ngazolo ba hôpital bien endroit oyo rond-point pene yolo médical oyo donc on va préparer un rond-point ils ont vraiment abandonné moi mi tout que tambola bien te ils ont fait la place belé kakawate en tout cas ils sont trop difficile pour mi tout que circuler na on senga na gouvernement la population boye ba ko battre la peau gouvernement ça la biso boye ba ko battre la peau ko bwa biloko na immondice na ba terrasse ko bwa ba bosoto na nzela ils ont bien te ba pays mingo to ka baninga ba vona pa poto ba Afrique du Sud ba kumisaka parce que bato ça rappelle gouvernement ba ba pe ko to ça peut propriété à place ya vandi mais pombo ka pe ko bwa ka biloko na ba terrasse te na banzela te yango ça ke mboko ebonga esengele gouvernement bongisa biso pe to ça peut ko battre pe mboka na biso ba biloko ça biloko bosoto na nzela te Ok, merci beaucoup. En tout cas, papa, c'est qui vraiment clair. Abi l'État a ça, la bisope, to bongisa. Voilà, on a eu le bas dernier, on a eu le bas. Kalamingité awa, tout le monde va boire déjà ma banga, tout le monde va boire ma kayas. Mais de l'autre côté, bah tu coup, ezoya na esika o, na yebité donc l'État zo ça là, bisope ba peuple congolais, to yeba ko bongisa esika na biso. Pour l'État embellir en sous qui to rekoleka. Ba foule ceux qui sont yakaka en tout cas et osaka passi ba typhoïde ya biso ba malaria biso kaka mto souffrir donc je pense que papa a biso vraiment azaki clair pour na ko pese là par rapport à esika. Oh, merci beaucoup papa oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli merci ko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekuli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo eleki la kangai osali ya koka. Très cher internaute de la chaîne Yabiso Podcast, en tout cas to komi na biso na suka. En tout cas, makambo ezo pesa pasi, makambo ezo sungate, ezo sepelisa peuple congolais par rapport au monde banzela presque na ville mobimba ya Kinshasa eza lisu malamu te. Banzela ekomika nyonso mabe na ebite to laksa biloko malamu mukolo nini. To laksa nzela ya malamu mukolo nini. En tout cas, ezo pesa bien te édition na biso to suki sango awa. Un grand merci. Na bino nyonso botika emisala na bino bozoki libaku malamu ya kolanda édition na biso mukolo lelo en tout cas ekomi na suka quand des populations elela peuple congolais est déclaré et senga na gouvernement ya mboka na biso batia biso maboko basunga vraiment peuple congolais babongisa banzela premièrement so banzela za malamu bat boketeka bien bat boketela ba famille bien bat se déplacer malamu bat bokemisala malamu mais soki banzela eza malamu te même bakonza mboka na biso botambola likolo te po boke sika bokende toujours ata bomati ba avion bokita po zo mituka kana mboka oyo soki bosungi population congolais ata na ba nzela et osala bien makasi. En tout cas un grand merci na ba chef nanga, un grand merci na Jordan oazo nyoka mapena pour original bima bien azo c'est pour moigner pour original bima ba jolibilité qui to copé elengi. Donc voilà mingo le bezali souté miso moni matoi et yoki. Donc on est sur Tikali de Tikali payer mon colo yawe et puis na gouvernement ya mboka na biso. Na sepela makasi ceux qui Jordan a zoomé caméra. Ça sera zoomango c'est-à-dire to silisi na biso. Wana biso na bino logo. Obimisanga na mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga